Original. Ouais, na Katia Jardin Botanique quoi. Tout en a Ozil Baritone. Ouais. On est musique à Maison Mère quoi. On est là donc en plein tournage. De notre clip Parking, de notre générique. Oui, donc Parking, ça va bouger très fort. Donc nous allons en famille, en mode boulot. Bidor TV. Bidor TV quoi. Bidor TV ne tombera jamais. Bidor TV. Bidor TV, tout ça là, moi rappelle là. Bidor TV, moi rappelle là. Bidor TV, Tolanda. Bidor TV, Tolanda. Bidor TV, Tolanda. Donc voilà. Bidor TV, Tolanda. Oh, qui chante quoi. Bidor TV, Tolanda. Soutenez chaîne Bidor TV. Singando avec Ozil. En mode famille, en mode tournage. Toujours. Ya. Oui, bonjour, bonsoir na bande ko nyoso o bolanda vidéo nanga oyo ngande ko la bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or atambola pamba telelo mama Bijou d'Or azala kati ya quadrate. Bino mo boyeba esikani o mama Bijou atie lokolo. Ndeka na bandaka ngana za Bijou d'Or na beta masolo na lakisaka ba recette na sala ba publicité mama Bijou asala makambo ebele. Pourquoi pas so za la maison africaine na yo, za la salon de coiffure na yo, za na iloko moko peut-être na Congo, donc za la besoin ya publicité o luka mama Bijou. Mama Bijou na senga na nga mingi te moi carburant na nga na kati ya moi carburant na nga pour le moment kutu na tambola voiture moi mukie voiture mwana. Donc carburant na nzimite ko leka na 100 €. Luka mama Bijou tiela moi carburant c'est lo publicité. Atia on a Bidor TV. Donc quand on a le Bidor TV masolo ya sika mutu na no s'abonner na chaîne ngate s'abonner la chaîne à mama Bijou Bidor TV vous allez jamais dessus parce que mama Bijou a vraiment la bêta masolo la ça makambo ebele lelo toza na quadrate pas mama na biso Justine. Donc ici quand mama Bijou ça la suki na ye et si quand mama Bijou somba ba perruque na ye ah vraiment biloko ya original so sombi perruque vanda la ngata 20 ans perruque jamais ko beba. Donc mama Justine ça la amsa na ye kitoko kala mi te bomo na ye moko ako présenter biloko na ye parce que nazana kati ya salon de coiffure na ye. Donc mama Bijou kande na lobaka ngala sala na ba publicité nazo sala la publicité à papa la biso Pochan azana quadrate aza donc papa Pochan na banda masola ba conteneur banda masola ba pine donc bambula na bambula tinda na carton papa Pochan lala na opongi parce que carton na ekokoma. Donc papa Pochan mama Bijou zo boki la oka ba flair nazo pesa numéro papa Pochan mutu nyo surtout oyebi ke oui otinda moi carton na yo pourquoi pas ko hésiter benga numéro oyo benga papa na biso Pochan otinda carton na yo en tout cas okozala jamais dessus comme mama Bijou lobaka. Numéro à papa Pochan yango yo code na biso ya Allemagne 0049 152 025 17 731. Numéro ya papa Pochan benga papa Pochan atinda biloko na Angola atinda biloko na Congo. Donc soko tindi biloko pa papa Pochan kozana makanisa mabete lala na opongi parce que bilo na ekokoma kitoko. Mama Justine asala amsala na ya suki bien azala ba perruque ya kitoko azala ba makambo ebele en tout cas bino moko bokoya bino moko boko découvrir pe ye moko akoloba. Vraiment mama Bijou nga na sala commentaire ya pa matin nazo filmer bozo ta biloko mama Justine et puis ye moko azako ya koloba. Na lobaki mama Justine boyo kanga ye wala quoi. Donc mutu nyo surtout za koto mutu bungi mama Justine na ebite yeyo ye mo akoloba tala musala suki avani sa mama Justine bando sala suki banda mbula boni suki na yeko na 10 ans oye ko na 10 ans mais yo simba mutu na kala banda na brûle banda na brûle na ya wana bana bazana miki ozo ebakaka bana ba miki nga kutu na botite quoi mama Justine yeyo mutu na musala na ende mama Bijou loba quoi donc mutu na mtu fa sala musala na et puis il faut ko moi sur ma boue
kopesa peza ba félicitations na bato surtout bazosala mosala na bango kitoko quoi maman Justine yo azosala suki na ye ndenge asala comme toujours donc mutu soki oye ba période ba fête quoi oye ozala jamais dessus ba makiaka basala presque tout donc soki oye yaka nuka ndenge wana obima donc waouh tout ça bien à quoi faire hein ça la quoi faire na biso donc après bakata rasuki avant bali bala ni bali bakata rasuki place quoi et puis donc maman Jessie na lobby trop parler petit et boya bino mo vivre maman Jessie na ozelo ba côté kuna liboso quoi au présenter biso ba biloko solde pour pardon et puis qu'il y a na 100 € mais ça qui est tondi la bâtissage pardon ouais t'es tout ça les soldes voilà il a fêté les 31 solde la biso les 31 décembre donc boya bozala jamais d'ici toza na tantine na biso quoi tantine na bon melongie ya yo kasuki ya maboko bonjour ba maman ba yaya ba tanti comme bana bon awa tozali na basuki awa à longueur 10 maman Justine ateka à 12 €. Akiti c'est bien na 9 €. Wow. Donc naza na ba bob. Ouais ben 9 € wana. 9 € ba gris, ba rouge, ba blonde. Wow. 9 €. Wow. Awa toza na 5 €. Wow. Donc avec 5 pièces, on tissé suki na yo. Mutu mobimba bazo mona 5 €. Wow. Synthétique té hein. Awa, ils ont 9 €. 9 €, donc on a 2 pièces. Moutou au tissé. Afro. Exemple, Alex Saban, chapeau, on a salaki. Tellement, basuki eza ebele awa, maman bijou. Donc, moi, na tiango eza tenali ordre. Ozo mona, o eza ba synthétique. 10 € et 10 € pour nous kende kayu 10 € synthétique perruque waouh 10 €. 10 €. Oh royal bosso azui 10 €. Wow. Donc yango oyo synthétique. Oh y a tout le monde, il y a tous les jours non. Tous les jours ozo ki mamba ozo ke kayu osko toza nango perruque wana. Afro wana na naksaki à 10 €. Pardon, il y a 9 €. Ngambongo esilinga yango na sali ba chapeau. Ba chapeau et voilà ce qu'on combien chapeau yo ndenge za ba yaka na 55 €. Solde de oyo ka lelo pardon la foisa so ebelete solde maman Justine sali 20%. matata 20% à doza ba brésilien ya milai 25% awa 25%. Wow, yo ka oyo 25%. Wow. Oya kaka ba mama awa 25%. Talaka botalaka jalousie te maman Justine yemo ko atongi ba perruque na ye. Wow. Donc motema mabete en tout cas s'il vous plaît ba maman ba yaya. Donc na lingi bino mingi ba perruque yango 25%. Siko daina loba so ipo na mutu so ki auti na tikolone pona koma koto. Pona koma koto. Yeah. Oui. Comme quoi à cause de S13 akiti na Oren. Toza la bus 975 et kendaka riche ton Castel. Oui. Berkay. À cause à partir à Oren. Et puis, à Kitty, avec la bus pardon, à l'équipe quadrate Bano. Ouais. Les suivants arrêts obligés au Kitty. Tous la bus 960. Et puis, tous la bus 975. Tous la train à Gleich, comment on dit, 19. Ouais, voilà, direction et comme métier à la quadrate. Direct quadrate. Et puis, à partir à Dôme. Tous la train à bus à direct. Ouais. Direct awa okita juste na quadrate dans 5 minutes comme n'importe un magasin et ça te musika au train comme ma voiture peut recommander donc tout ça musika te quoi et ça à volonté so mutanya bonga na ekaka donc musika ça la raté wawa genau ya musika ça te na ça na ba gris o ba gris hein et ça ebele on surtout nyoso ma bijoux ce sont des chapeaux ba perruque ba perruque ba bob na ba coiffete awa toza na ba perruque yango wana mama Justine coiffeur yemo ko tonga yemo ko ba tongeli ete atongi yemo ko donc tina bilamba
bilamba ba miyake na solde ba mi o miyake miyake ba o bayebi oyo robo oyo 50 euros 50 oyo ndenge za boya mukuse 40 boya ba mama na kitisi na ndenge mukete ba chapeau awa ba chapeau nyonso atozaka na ba chapeau bozomona ba chapeau masina nyonso ba chapeau awa nyonso ma bijou zwango bien nazo mama ngamona zawa donc ba chapeau tikuna musu se point na ba chauffage kuna tala zwa penda kitoko mama mona donc salabo to mona teo donc masina sala aleka musala mais oui ba distraction te mama musala nde il faut qu'on dima mutu so so elora malamu kwanza mbapambola yo musala oui ouais sana awa basuki mususu yango mami oui c'est ça awa yango awa na kitisi eza su mingi te oyo 4 euros oyo yete tikal ka wana tissage matata nyonso yango synthétique te ya brésilienne oui oyo ezali kinky straight so otie patrozo kasa suki na moko etikal ebele te oyo ya liboso azwi na ye baniki kuna en tout cas bala bozomona Priscilla Bidor donc bozomona kwa Mariam na biso na Orem ba jeune fille bino nyonso tuna invité bino awa bozala jamais dessus ba beautiful awa pe ezali awa yango oyo ba crochet o ba crochet na biso o ba sénégalaise pe ba crochet 5 euros 5 euros okosala chapeau na yo moko wow suka ngebote ko chapeau direct na mutu suka ngebote mama soko tie okokisu ko bandela ngo wow oyo pe ko bandela do ba bandela kaka osukoni otie crochet kangi do makasi na yo kwa do eza bijou dans la patronne ngaso na nzimi donc c'est que wow ya wow penza ah solde deux fois te donc solde eza makasi mama meje ozomona yo zaka na sima quadrate eyindi en tout cas vraiment wow baniki 3 bon siko so mutu alingi ka yo perike oyo lati osande perike nga na lati eza problème te awa basuki yango ya perike oyo eza basuki wana na basuki wana donc masina atentaka asukolaka ba perike eza totambola biso na ba perike basukola te asukolaka ba perike oye asukolelo perike non très bien boyokani talo aotie lobe de crème asukola kitoko akwafe yango eza te ke loko eza kabelo eza atina asukola te non bongo siko so mutu asala neti mariage na Congo asombelo billet amemi yo kokende eza problème te mama wana mboka na bisoti okay obongisi suki okomakiye ye oza na facilité nyonso to nyonso c'est bon badochi déjà bapambola yaya Tshisekedi pe abongisi alobi visa kaka na aéroport oui donc komitungisa te te nakende na ambassade nasengana te échanger Congo na biso échanger donc so na bi lobi naza na Congo na tonga lobi eza lokola mercredi donc vendredi nazongi déjà poto des fois tes atteinte ya kala wana kwa 8h du temps non 8h du temps comme eloro pamba non to komi kaka na kele lobi nazongi oui en tout cas bino mo bozomona pas de commentaires baba non comme moninga so ça malamu musana nga mama bisu musana nga couleur na otia na tongi yango na oto coiffer sikoyo kuna moni musana na na otonga ba bijou kuna na ba bijou o net ba bijou o ba fantasy pesa na mona solde 2 euros yango wow 2 euros eyinda mabe wana zana bag te oka bijou simple ya bijou simple ya ba rouge eza 2 euros wow ba mama monzele deux fois te babi bosi moi monzele quoi ta moi perruque kitoko grave ba collier na solde mais au solde oyo 20 euros c'est 20 euros seulement avec des bijoux wow vraiment papa simba mama yaka na ekoto sala ibarashungu quoi oyo 5 euros sala ibarashungu so za moi 200 euros mama na openza ko ka welela mususu eza susu ebele te eza ebele te mususu pe yango oyo ba collier talaka maputa na misala mate misala bisiko yango on eza bo 15 euros ensemble
ezali nango soka yo mama ade wezangi nakozwa nanga kaka pona ngesila bona nene makambo tozana Christmas bona nene makambo barobe awa oyo na kitisi ndeza boye 40 euros mutu aya azwi azwi na ye alati na ye na Noël baofete na bana na ye souci te mama Justine azali bongo sikoyo kombo ya maison na biso nini mama na ngai mama Justine oyo so ba bijou kombo ya maison na biso ezali JKM ouais c'est comme Justine Justine K c'est Condé M c'est Mangoyo wow ok mama Justine akati ya quadrate wow asala aka musala na ye aosa aka musala o maboko na ye on comprend secret na yo pe kokozala nini parce que na omona ozokola te mama nakole nini yango nasi nakolaki deja bakoko baolakisa bayaya bazobima deja basuki ya pembe nakola mama secret ya moko kimia okipe moninga te distraction te yoka kokanisaka mosala yango wana moyokola ezaki yango wana tobundana kaka yango oyo balese frontale la sicilase moi je sali atente asala selon guna yo ona lingi ebele yo kaka oso lingi nangi 1 kilo ne surtout c'est la perruque je suis d'accord na osala nanga tente mama nangi za couleur ni na osala nanga zo ka rendez-vous na yo je suis là na quadrate lundi au dimanche magasin na se avant d'aller na likolo magasin na ye wow donc ezake ke o so kinde nini non osala loka likolo benga na WhatsApp mama dimanche telaka suki na ngai baby il faut na on peut sa numéro là c'est important bon numéro na ngai ezali 0049 ouais 152 10 ouais 6D 31 77 c'est bon fixe na ngai ezali 022 71 ouais 48 96 647 wow ezali direct awa na JKM na magasin na ye c'est bien okobenga okozwanga soki omoni kozozwanga te en tout cas benga kaka benga mama Justine ozana yo 7 jours sur 7 soki mama Justine azate luka même na WhatsApp même azala ba pays étranger okozwa réponse voilà ok merci vraiment écharpe pe yango yawa ouais écharpe yango 4 euros mama Justine zwa mona no bien ma bijou les gars na wa babuki mbongo basolde oyo nakala barasa des fois te makambo betondo mona ngo ndani mali te kwa mais koma 1,50 wana ya barasta otia ngo na suka moi suka maboko pe bataka na suka maboko pe batie voilà yango 1,50 donc il est 31 à partir le 1er janvier nazong si ba prendre normal Priscilla Jimbi ozoyoka kwa Priscilla Jimbi bidor Jimbi donc Mariam na Orem bala nga kwa awa kaka ba solde ba robe yango ba fitir ya moko leka mo pepe ba sari pe wana ba mariage ba soirée ezali wana ba sari déjà ba tonga donc na ibokanga te moi je na atonga rango déjà libela donc okokondisaka blouse selon taille na yo yango nazo yango wana ba super pe bazana motala o ba super oyo ba super kada mama bo kilo yango yo muzi pe ye moni ba muzi to za pe ba muzi ya to te kaka ba super selon motif yango yo wow super yeyo super yango yo moni donc vraiment ndena lobaki nyonso ezali kwa nyonso ezali ezaka mama suki te biloko nyonso ezali c'est pour lingo commander dans biloko ya kolia voilà oya penza kolia na yo donc tu vois azala ba mérite aza complet ba poudre pe ezali tout ozala en tout cas nazo zela ba mama nyonso akoya azali soyez les bienvenus merci beaucoup donc o musana ngai jalousie te ba mama au contredire eloko moko te misu emoni merci vraiment ma maman la lingi bino mingi ba bonne fête ba joyeux Noël et les kelapso na kimelo sonzamba ba telapso ke kande na yebisaki bino bomoni mama Justine azana ba tissage azana biloko ebele na moni ba fantaisie a solde kutu ya makasi ye moko ya opesa bino ba prix bo moni biloko tu eza na bassin wana eza ya solde donc mama Justine ateka bilamba mama Justine azana biloko presque ebele azana biloko kolia
vraiment bota ba perruque ya mama Justine salon na biso eza na quadrate eza musika te bana ya Allemagne salon na biso yango toza na salon mibale misatu te kwa mama Justine quoi ye penza kangi masolo mama Justine quoi na oluka ye et puis ye moko akoya koloba bomoni salon bo ezala te mais ekoma ok bino mo bomoni mama Justine a lobby et puis si bino ba détail biloko na ye apesi bino adresse apesi bino numéro ya téléphone bo benga boya osomba biloko bo sala basuki bo zala jamais de si mama Bijou apesa ra publicité ya pamba te mama Bijou alobaka eloko o ezo monana mama Bijou abeta lisolo fondé te mama Bijou malgré na tanga ba komba ba te na beta masolo o penze salama donc bo s'abonner na chaîne nga massivement bo zala jamais de si mutu yo soto lingi ke publicité na yo ekota na kati ya Bidor TV ezaka ba implice tozaka ko sungana parce que tam sou bato ba linga bata la publicité na yo ba découvrir péché na mama Bijou donc quelque part nga na besoin na bino pe besoin na besoin na nga mama Bijou senga na mbongo te talaka ke mama Bijou tambola na voiture moi carburant na kati donc ça la bien quoi na pesi mbote na bandeko na nganyo so bisika bazali famille mosi ya Derek Mosi oza manager ya petite sœur na yo ya Derek Mosi na pesi mbote na ba oya nga ba copine nga meje na quadrate suki ya solo ezaliawa na pesi mbote na ma jolie na Belgique na pesi mbote na mama Maggie na pesi mbote na Bijou la Blanche na Congo na ebike yo ba va et vient kwenda vutuka ya poto yakala ya otiko na salon na pesi mbote na mama Leki na nga kwa mama Leki mado spaghetti Bijou d'or azala na ton alinga ko mingo za na motema na pesi mbote na bana nyonso to ya Bidor TV na Congo tozo sala ka maleme to silisa studio na biso na to silisa moi place na biso o ezala ke mutu azana besoin ya interview akei asali interview na ye na ndenge moko ya kimia moi malili moi koka moi nini meli donc na Bidor TV na Congo kala mingi te bomona ke oui ezana préparation tozo luka place o to sala Bidor TV na kati ya Congo. Vraiment beau s'abonner la chaîne à Mama Bijou massivement Bidor TV beau partager ba vidéo nanga ce moninga sale loko malamu pourquoi pas il faut que boire qu'il a ba fleur ba na quadrate to na mama na biso mama Justi to na papa na biso papa prochain azala ka ba président quoi donc banda na ya na limani na tinda biloko ekomaka mama Justi banda na ya na limani simba mutu na ngape na bongaka donc na lingi bino mingi vraiment ba bisous.